biso ba fan au moins place oza na ndako yo fandaka na immeuble on soki na appartement place oza la ki avant muta côté faut pas bengo na téléphone tozo ka wana relation na biso ezalaki poto yambaki ye lokola orpheline moko boy fazer oyo ki ofanda na kati ya la zamba ne relation ezalaki nango wana tangu tomonaki ke ali razo memela biso ya kolinga ba shege nyonso oyo ya bengi lo ba shege akoma libanda tobite mwana one ali razo la biso ya boye erosimba te il faut azala libanda la zamba nde to bengana ki na mona kutu yo aka osala l'intervention mais depuis nzo ya soye ti le la sila eba ke mwana peta nzo ya soye a osila yo atika la peut-être mutakobina ba dance OK ya ndobina bina dance mikolo na mona papa de mobali na utobina dance ba ba ni dance fabrication bina lokolo na mona ki ce qui matokolo ana bina muti ya o mati likolo mingi o teli mingi na kati ya ndako oketela na prison Alda Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Voilà, merci Bana Congo Bande Retour, Bozo Landabiso partout à travers le monde. En tout cas, Lelo, émission Lelo vraiment. C'est une émission qui a analyse parce que journaliste est libre, il y a analyse surtout à Lingi. Artiste et musicien boti que la biso to sala musala na biso parce que to boyi ba dérapage na kati ya musala oyo to sala besoin Congo na biso et kende toujours liboso alors ba fanatique nyonso to ya wenge musique à maison mère ya partout à travers le monde bande ko bobenga nga ebele bolobi Ken Piana en tout cas biso ba fanatique ya wenge musique à maison mère biso ba fanatique ya wera to zali vraiment très décis na comportement ya ndeko na biso Karine wa lobaki arobeta kobanda na président tina chege ya suka nasengaki bandeko ya wenge muzika maison mère biso toza au milieu du village toyambaka presque tout le monde toponaka na biso mutu moko te nasengaki na lobi olie tosololaka na bino na batelefone olie bosalaka badiscussion na musika bodelegele biso bafanatique soit vous déléguez biso vraiment bandeko ya wenge musique à maison mère ba fan club parce que wenge musique à maison mère za na ba appellation belé ezoki manga ikutu wa na mutu alors bana ya wenge musique à maison mère ya Maroc équipe mobile outi Maroc eza déjà na Kinshasa bandeko ya Genève pe bazoya ya Paris bazoya Kinshasa en tout cas bandeko ya Belgique pe bazoya ba fanatique à maison mère très fâché na langage ndeko Karine Mokonzi alobaki bakobeta kobanda na président tina chege ya suka alors na habité to solola awa mwa muke mais avant to solola na mekaka koyoka po e rappeler biso lisusu langage ya ndeko na biso Karine Mokonzi ezalaki ndenge nini
oyo tozobenga comme manquement tokoluka toyoka Karine Muke po tozwa te ya kosala analyse na bandeko na biso bafanatike ya wenge musique ya maison mère oyo bauti Maroc oyo baza déjà na Kinshasa awa nge salenga bien po babeta na kara ye pe wera beta ke héritier karat to po so héritier beta kara ye fa galaxane ke ngana na bien éduqué mon héritier impoli au télémo ye héritier boni mouvement au pc mbote po que héritier son yo pe wera fansi ke bo beta ni bakara alors c'est un plaisir héritier beta kara héritier c'est ingrat parce que wera quand même sa papa neza maison place où ta ki fa ka respecter ka wera pas ingrat po andimra bana libanda ba héritier ba musicien na ye o ba sala bonheur na itala héritier changeant les parents comment moi il y a papa chéri BCBG d'ailleurs héritier côté a changer des années ka zonga ki héritier aloko mwana oyo na bible akima ki apra zongi pour héritier bandana na BCBG akima ki blobi ke na ko mwana libanda bala samba bani azongere papa mama botai oui je comprends bien la samba za libanda pour que succès si la era succès qui ba kato chance na liboko ekende yo ozo yo mo ba kato liboko mozo ba te ngo tshelo na posho sutuki oh liboko o tuna nan pour plein leki mais ce qu'on est ero ba ko kato te po bazate de son côté na repoupe pas makasi o ko ganga e bandele lo ko binda kwa vidi 16 ans bilote e ko mama ba bazai suti chaka munoko muni banda ba beta ya koma kwa mtasumbi na pantalo akoma na balimi po aibi ke so chaka fuenzoi akola lo bata vérité ke yo pe kandolo bana ba kotindelo banzoyo ngaka kolo ba ko tindate to bo mo maybe place nga vanate ngaba jana ba sesa ngato mwenga mko banzoi ba beta nga donc kota na la sama na ba kangi ba porte taper tout le monde comme na président na chèque na public ifane yako ta Voilà, merci. Tolandi Bisonyo sur Karine. Je pense émission Oyo, ezali émission Oyo et tout le monde lipotia, ya ba fanatique nyon surtout ya wenge musique à maison mère. O bazali éparpillé à travers le monde. Na habité dossier o tokosuka wapi tomoni côté kuna bana ya papa chéri bazobenga papa chéri ingrat po azo reconnaître kaka bana o bazo ute pa wera côté ope Karine Mokonzi alobi wera pe azali ingrat po a reconnaître kaka bana ya batu mususu toyebite polémique o to kende nango wapi. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Ba kombo comme dans Aïcha ba mi nanga mi babinga Aïcha Love. Voilà, Aïcha Love au Maroc, boni Maroc. Maroc est en très bien. Eza délégation ya ba fan. Voilà. Na kenda kuna kaka me na vanda na ana Kinshasa. Tant to ki makambo ndenge leki yango moni poto ya na kotuna soki président ni barobeta. Voilà, soki président ni barobeta to kende na sijango malembe. Balobi la samba auto ebelaki ya ba plein batu bayaka lisusu te wera sila succès sila c'est non ba précision on ndeko na biso Karine pe aza parmi bana o bino bobokoli na kati ya wenge na ebité par rapport à langage na ye okoloba nini la zamba bat bayaka lisusu te wenge nini maison mère succès sila ce qui wenge maison mère succès sila mais to ba beta banzenga luke tout mais 7 jours de la semaine ezate place ya kei ti lelo basa la deuxième album totalati comment ba ko sa deuxième album te pour tata na ye c'est mobali na ye pour couple on a toé ba basa la couple yo ko ba poser journaliste pour moi na ye ba te basa banane ba camarade parce que bango mbale ba uti na kati ya maison mère nde baza wana Karine a produit na biso aza produit oyo soka lingaka na ya bota na mbeya anga bota na ye produit na bino na sens nini meka ko signifie biso mo muke a produit na bino na sens nini ba parents na etant basundola ke batika ke pa ba voisin refuge na ezaki na la zamba o ya obenga ba shege wana mba bima na la zamba ba ya na ye elle sait très bien que azaki des virgins na ba shege kuta zoki pe ya zemi ya mbeya
Ce qu'on a tout na, alors le barobeta président Mbeyambeya, pour na kati la zamba tu na président Ebele. Tu as na président Sami, tu as na président Mbeyambeya. Président Sami, oh ya sala nazando. Président ba photographe. Non, Sami est président ba photographe. Président Sami, tu as na président Mbeyambeya, oh ça y mobile ya Karine Mokonzi, oh ya déjà qui yo yebi, na bi ki otale. Mbeyambeya ngwa zanani. Oh, kasi ya mba shege bazala kuna seke mta déjà kaza shege. Voilà. Oh muta suka ele bi obeta tina shege, seke za Mbeyambeya. Mobile na oyebi très bien. Ana gambelo bi place beaucoup tana, oyebi nde bozala bino mbale parce que refuge na ezalaka ipa na biso. Er to moni ke bêtise eleki mingi. Olala na oyo mabe, ozonga na oyo mabe, yango moni ke to bengana ki na kati la zamba. Obosani elonge oyeba ngo bienti. Nalo bakaki na maka na hôpital pour la zembe Mbeyambeya. Na biso bongo. Suko président ni yo lo bio ko beta. Pour autant qu'il combat présidenté, si réellement, on a vraiment moi si tant qu'il a biso président ko beta. Parce que na kati la zamba tona président belé, netinga na présidente. Na kati la zamba nazo présenter tous les mamans. Il y a ba fan club ya we ranson. Netinga Karine yo ndela mona kao un diabétique ndengo zabongo. Est-ce que ko beta ngai? Na ota na simbelo wapi? Ona koko ya mundele ya choko. So na beti yo, ça pose un cancer. Donc na ebité ken, na ebité ceux qui ndoki ya bomwana et yaka ko développer malembe ceux qui mutabandi kokola. Okozala ozu kindoki na kimukolo na kibomwana na libumwa mama et ko sala ba effet tant oza mona mukiete. Mais o quoi ko remarquer tant okoli. Okobota te okobalate ozana mobali moko fixé oko remarquer te on a 40 ans mozo linga bana mike na remarquer nazo moni na garçon mo aza mutu loka fiza ba américain boy na habite on a pas outil sous wapi parce que na charme garçon ni nazo na comprendre na bi kombo nete na mona bango après maître ya nini ya nat na moni a remplacer moi na mo musu ya mukie boy na ba charme nete am tout moulay loka fiza ba américain boy yo ko ba poser journaliste nga bon na habite ngana mone mikolo na mwana koko bilade wa théâtre wa tipo oui mwana koko bilade so tali otala balikoshi makamutu eza ndenge moko alors nga nazokende na yo malembe yo zoluka Karine a précisé président nini alobi na kati ya parole na ye déjà alobi kakol o lança message oyebi nanda kunanga très bien président ya kakol c'est président Wera parce que ya tangi kombo ya kakol président ya kakol c'est président Wera alors na yebite est-ce que ils ont bangisa te peut-être makambo ya lobby peut-être à cause la paix trop sur na yepé parce que konzonete leader le plus populaire neti Wera oyo Congo mobimbe yo kaka peut-être somo biso nyonso tout yo kaka somo ya Wera donc telaka ba biso baken tokosala na biso polémique na biso mais tokokoma na niveau ya polémique oyo te parce que moi nous avons courage ya kokoma pena na ba grand mot ya maloba o ya lobi ke non ya kokota akobanda na président tina chege ya suka bon c'est que ezana relation moko en cachette ezaka wana entre Karine na bandeko ya wenge musika maison mais bon tozana relation moko te tozana ye relation na biso ezalaki poto yambaki ye lokola orpheline moko boy fazer oya ki ofanda na kati ya la zamba ne relation tozalaki nango wana tangu tomonaki ke ali razo memela biso ya kolinga ba shege nyonso oya bengi lo ba shege akoma libanda tobite mwana one ali razo la biso ya boye e rosimba te il faut azala libanda la zamba de to bengana ke j'espère que conflit yango ko banda wana potala kaka mutu ba bengani e bino bozuye bino bo bengani e il faut abima rebelle to mekai ko éduquer to monike e simba te aza déjà mbo akata singa talaka mwana oyo aza de virgin na 5 ans nanu eza pasi mingi oku ba parents ba ebana te aolata kombo ya parents moko boye oyo til lo to senga devoir ala accepta ba o balanda ena ba o bazali boso na tout le monde a bangoté. Pour la première qui président, nous avons répété plusieurs fois. Tozali na plusieurs présidents na la Zamba. Attends qu'il combo ya président ou raté. Alobi Kakol est un musicien. Ce peut être bien. Kakol pas un chef. Il y a orchestre Mobimba. Oh, il y a bien adresse net, très bien. À fond dans l'avenir on a moquette. Ce qu'il faut mazamo aussi attendre. À ça la émission en plein heure na ba victoire. Azonge la gare centrale ndenga salaka.
wana tokoyeba ke ma aza fier na ye parce que ndenge aza aosala émission na kati ya chambre yo moto bombai na kati ya chambre osala émission se kozaka na obanga ye aza na mutu derrière ye te mutiopi aza derrière ye aza eloko te parce que mutiopi wana na ye bazaka génération moko tobokola bango epa na biso na mutiopi oyo azolanda so diso so mobali na ye na ba couple na bango te soki azokanisa ke akoya kobeta mutiopi wana na aexplike eti mieux de son abeta mutiopi wana matokolo héritier abeta ina Brazzaville awa so ikakol te soki Sankara de kuta te cappuccino na Paris abeta ina tia aboma ye brigade good kolobate parce que yaza kuluna aza mona moko donc fazer moto lokota ye faut ka ça l'instrument bon mona kitan nani brigade akangisa ki soki ezaki wera te ezaka pasi mingi na yebi ke nyonso o azoluka base mais biso toza kuna te soki vraiment asa musicien makasi po lobi ayebi secret ya maison mère comment ye muto ayebi secret ya maison mère ti lelo misa deuxième album te ti lelo Weranson azaka Weranson ba plein ezali ba voyage eza ebele ye ayaki na musique ya tembe mais tembe na ye moko esi ekangi ye biso oza kuna te baluka ye base pona matanga aluki base pona matanga parce que ayaki matanga bokilo na ye moni bazaki bokilo na ye parce que ya ndeko bimana mona moni bokilo na ye na sens ni oui oyebi te ke mutiopi wana lingaka ba mineur yo obosani mwana ya monib azalaka mwasi héritier mais kokamwa yo mto ye matanga ya héritier ki matanga pona maison mère te ayaki matanga teke po aye kolela na biso côté orchestre la kala ayaki matanga na kati ya famille lokola bokilo oui po mwana ya monib production yo oza journaliste oyebi oyiba kanai combien oyo papa monib avant abela avant koma boye akoma na nenga belaki oyiba kanai combien oyo monib ando sala héritier héritier nda bossa na avant héritier omoni so na otala yo na oseka mingi elo na senga mingi na kanisa lokwa soko longwe la maison mère ya santé nzoko zokonda kaka na kanisa soko longwe la maison mère osomba mutuka nzoke eloko te na kanisa soko longwe la maison mère okosomba ndako ezana eloko te to comprendre yo succès na yo eza na simatata na owera babosa na ligne alors otolo ba momoko lobi osengi Karine soki aza pena mwasi asala émission na ba rond-point neti ba victoire asala émission place population ezali wana message wana elaksini message wana elakisi ke parce que ye asala émission alobi ke ana muto kosimba ete oh biso to kosimba ete ken omoni makambo ndezo lekela tomoni ke totikelaki Karine liberté mingi totikelaki Karine liberté mingi alobi cette fois-ci ezala wera te parce que pona wera alobaki aza ambassadeur de la paix biso ba fan omoni place oza na ndako oyo fandaka na immeuble on soki na appartement place oza la ki avant mutako te faut pas bengo na téléphone tozwa ka wana ozoyeba siko makambo ndeni wa we bongo ya sa place bombani à part que ça l'émission na kati ya chambre toyebi ndako na place azalaka tozaki ni na tana ngote lokola azana posa baye siko akoluka bezi ya makasi omoni bezi wana osala ngona prison et bongo mutiopi couple na bino total siko lokwa yaza mutamakasa bimisa batu na prison ayana na bimisa siko ba information nyonso ozoloba na ba message oyo zopesa eza ba décision na yo zui personnel ou bien ezali bino ba fan ya wera tout bosangani bozui peut-être conclusion moko bolobi notre c'est trop tous a décision telle à partir ya maintenant mango sozoka na oloba na yebi que président soit fan club golf kizola na partir à Paris a yebi maman Angèle Mwanza na matata de Bundes na kati ya Bundes omoni ono tozoloba awa ata ADT ya Kipui na kati ya Paris ba yebi que trop c'est trop babite Aisha lokwa yoza na kinsi koyo mema message na biso yaya o mati likolo mingi o teli mingi na kati ya ndako oketela na prison chaque chose a son temps muto azoti kelo batando ba yaza gazni héritier botala nanu batunyo so bazako soutenir héritier baza pilelo botikeli ka bino mibaleti héritier c'est suna mutu te ken yo sa journaliste oyebi na yebi ke otambola ka partout oyebi information nyoso oyebi ke héritier na minto na mutu te poso odaki na mutu héritier ngabi sa deuxième album wapi deuxième album base o baluki awa esimbite kaka nenga alo bapona banzoi Karine yo so nzo ya kangi yo o telemati
mais ebake kalatenzo ya okangao omoni avenir mokia o fandaka na appartement wana topesi jour te topesi date te ozala surpris. Merci beaucoup. Alors toza ba congolais toza ba ndeko tolukaka to tiape na makambo nyonso soki ezali tolukaka to tiape. Est-ce que bokoki ko déléguer bato moko te peut-être bakende baluka peut-être président na ye soit héritier soit ifere parce que y a d'autres travailler na deux personnes bameka ko benda peut-être attaché de presse na bango matoi parce que ko manquer wera ba respect même ma biso boye to ko sepela nango te polémique ezala pe na ba limite nango o ya polémique soki polémique pe bandi ko déborder ba niveau yango somo na ba biso to se retrouver na makala ke Kofi aki abombi ona nukuna. Alors est-ce que moi ezate ya ke boluka bomi makambo ngo na kimia parce que ba prison ngo pe oyo azaka ndeko na bino congolais ko faire souffrir pe ndeko na bino peut-être ezala bien te Ken Piana omoni soki mutu a raté éducation na kati ndako na bango lokola pa tanga te ya classe na ko lobate bon il faut azala rééduquer tant susu na l'état ozomona l'état pe na prison ezala problème te ezala centre de rééducation nde na yo kaka prison za centre de rééducation tant susu ka kekuna et ozala bien président ni maman okutu ye mo ka bota ye talaka mama 9 mois la libumu osundoli mwana oyo bota et bon ka yoka muchopito ayoka l'autre là bango ba kombo la bana yeba te mto tanga ikombo na yebi kombo nete ayoka muchopi wana te mama kutu abotiye asundoli mwana nao mama o ya botiye ayoka ka ete et bon akende ko yoka nde bango bon biso moni ke po ayoka bien il faut que non à l'état tant sur l'état ko éradiquer est-ce que ça c'est procéder na bino ane rosimba oye pas na batune pe mususu bazana sima pe makasi peut-être ba président oyo yazo tiela motema peut-être aza trop sire na bango oh ba président oyo yazo tiela motema président na mutopio bazane siko soki oyo raté meilleur dans la prison président na mususu wana oyo ya tiela motema alalaka awa biso to yebi alalaka na parquet awa président ni ya tiela motema ala mta otela mutema te Ken Piana awa to telemi biso nyonso suite yango yo mto yeba yango na lobi herbo otala ba émission ya koko ya mundele bozo sepela bozo seka to wana posa ya message pa wera te o za ambassadeur ala pété wera te mto telemi biso ba fan ya Weranson de to telemi trop c'est trop trop c'est trop toi na posa to yeba bato ba na simane toi na posa to yeba président oye a soutenir kai. Voilà, merci bana Congo, merci c'est Pauline Lumumba. Alors makambo vraiment bon comprendre kaka bande ko na biso apoto bo comprendre non na mona exaucé te aye azo provoquer journaliste. Président Wera azo mérité pe ba respect. Lelo soki to chrétien ba leader, to chrétien bango kaka na musique. To chrétien bango peut-être na musique kaka, o chrétien na musique, album a mutu boeza danger, bona neti pona nga na minute on aloba na bi, mutu asa la fierté ya musique na biso lelo, c'est Fally Ipupa. Tozolo belango c'est Fally, ezate po tozo finga ba leader mususu, to tala par rapport ya ba mérite o Fally azozwa. Yango bongo na batu mususu soko tangi komba Fally et comme polémique tandis que ba leader baza ebele président Wera azo mérité beaucoup de respect ngana uto ka témoignage na famille Monibi balobi Monibi na sima kaka ya président Wera même 80% ya famille na bango na poto 80% c'est quand même batu combien Sankara de Kunta même batu combien siko bana ya misala ya président Wera bazo changer ba vie ya batu balongola ba déplacer batu combien na Kinshasa ba mema batu combien na poto oyo batu wana lelo posoki tolobi tolo bana ndenga logique lelo banki na biso ekoma Western Union ya mutu nyonso bana ya poto nde ba lesa biso awa na Kinshasa awa pona nenga logique ba misala eza pena mingi te bana ya poto na mawa na bango mo bakayu bakendaka wana bazolesa biso so zo mutu neti président Wera amema batu combien Hervé Monibi travailleur na amema 80% ya batu na poto Sankara de Kunta déplacer batu ebele amema na poto héritier na kati ya maison mère amema bandeko na ye ebele na poto
Parce que Yemoko président Wera Amema Bato, combien? Donc Wera a mérité beaucoup de respect. A mérité beaucoup de respect. Alors, Tozo Kende Nabiso Nasuka, est-ce que message ni européen ça n'a pas fanatique ni surtout Oyo Bazolanda Biso à travers le monde. Message ni pe européen ça n'a Ranson le roi de la forêt. Oyo peut-être à ces pélités na idée au bino ba fan club Bozui. Bon, pour le président Weranson, le président, mon leader, Yozanao, ambassadeur de la paix. Balobara, moi, na mon côté, voisin, à côté de la Katalopa, on a bino, aya bundisi bino, abimaka rabon. Ata papa l'équipe au boto mingi, mais biso ban les photos à agir. Makambo est alioti. Makambo, le quoi, yosa parents. Oza papa na biso nyonso tika biso mrobana to bunda pona ba fan club nyonso ba fan nyonso tu ya maison mère ya Weranson to tele malikolo biso nyonso surtout ba besoin ya Kinshasa. J'espère que Karine misusu bazana ba mona kenga kitanse poisson balipa opération Nzoye bandi e bandi kata buka to samba Totelemi siko biso moko ba fan. Est-ce que balanga Josolo bezo bangisa yo moko te? Eko bangisa ngai na nini po Karine nanga moso na simbe na obete makasi. Balobe procédure ya bien pe bakendara na l'état. Est-ce que solution a bien ezaka opération? Le kola ya zo bata mana chambre photo lande na opération Nzoyi. Po ngamo no de na zalaki na kwa na elobi. Po mona eza pasi, il faut babenga, batuna, basa telaka oskomi ko vivre na insécurité. Émission au sein na kati ya chambre. Ça l'émission na balabala to mona on se rosa moisi ponga na ba président tanga j'espère que tanga indenga ponga na moisi ponga obeta yo makasi obangi sanga siko makaso bio moko zalaki na ne panelo ngai moko na ko luka olobi na venia mokia okutani na procédure ya ba appel avant na ba yamba yo il faut benga na ba appel tout donc azawana a planifier nyonso faut ba benga mutonga za ndeni donc azotambola na kati ya insécurité omoni muto yo landi anaka dommage eza pasi pona yo bolanda Fabrigas azalo kwa mobile nao esimbité na eko comprendre que basidatique mi balé bakutani basali libala bobota mais biso to beto makasi biso kutenga na obeto makasi poza mwasi na obeto makasi chance ka pona mona kiote mais yeba ke mikolo yo na otambola ka nzinga quartier na yo j'espère que marata moi mukie na epte que so vanda ka wana na nzinga quartier na yo tous les nzoi toza accompagner tozo promettre yo ke kaka base yo lukakala na net ka côté to bete la nde côté ba otala o ebele kanga data lelo j'espère que na butu déjà a o kanga biloko no o ke fin de pas ya mobile na o ko talibala bien mais yeba ke tozo zela o obi ko bangisa na makasi ken ko banga na o te simba na mo to beta na biso ngana o beta na est-ce que meilleure façon ezaka ateke so iboza peut-être na besoin ya rezoyer peut-être meilleure façon ezaka procéder à justice ken omoni na ko mona ke justice PR moko to betio nanu tant to betio ndesko to kena justice bien ye omoni bato ko ba Karina basa bana mo basa déjà mal élevé peut-être façon zo kende nango c'est comme si bozana ba argument solidité que ya oyo ko me mabino na ndenga l'état o bokozo la raison yango peut-être bino ba fan bolingi bo memango na procédure ya violence ken bon to maro vraiment la procédure à violence c'est parce que yo yebi moi na wana banda kala opération zo déjà opération zo ndenge za wana eza na kati ya maison mère tango ya finga ba président et peut-être président banzo ya zali to biso ya baka obeta ne président banzo il faut président nzo ya beta eno liboso avant ya bake alobaki président nini tango nzo ya okanga ya lobiki ngana za président c'est que obaki na nani nde to koyeba po na kati ya banzo yi président zali to délégué na président nzo ya banda ko beta ye après simanango to koyeba président nini ya tanga kiki on dit que opération zo ya ngo pepe sa biso somo depuis to mona dégâts comme la pacho Erozolo baboye esalanga déjà nzoto malilo ebik nazobanga kutu nde tofandika abwenga mona no nazobanga kaka na lisolo pamba bon nakati omoni maison mère
to ana ba ligne nyonso ti nzoyi wana ana kati ya maison mère tango yo vandika pour ba n'importe quoi keba nzoyi ya swao c'est que mikolo eza makambo opération nzoyi l'autre là depuis nzoyi ya swao mona ke lisusu voilà asila ok na mona kutu yo ka osa ile intervention mais depuis nzoyi ya swao ti le la sila eba ke mona peta nzoyi ya swao ausila yo atika la peut-être mutako bina ba dance ok ya ndo bina ba dance mikolo na mona papa ne mobali na auto bina dance ba ba ni dance fabrication bina lokolo na mona ki ce qui matokolo ana bina moti. Voilà, merci mon vieux Jimmy Bella ou patron Patrick Mayangi PV Olanda biso merci Gauthier Mascotte maître Jimmy Lumu wapi maître Balex commandant Balex wapi en tout cas merci Adèle Djoko Bagou Danger venanga Louison Mbata vraiment la lobby opération Zoyi et bandime ils ont bangisa nga fort opération c'est nga biso ba mi bali po ki matambango et bon ya moi moi c'est ma colo. On l'a appelé Nicolas ça fait 45. Ma bonne Nicolas était. Voilà, merci beaucoup. Mais on a souhaité que bon ça la sur réunion bo solola bolukaka kimia bochaka apena makambo nyonso esalabe. Ken kimia zate biso to kena ba procédure nyonso. Baswahili baloba mingi ke dawa moto ni moto. Voilà. OK. Soko simbi moto faut sentir moto. Le quoi biso to telemi to c'est la ka net onde bo panzaka mutata ka titre oyo otia. Mais kala mingi te boyo kasango. Merci Richard Amelel international. Vous comprenez peu bazape bateau bazape na kanda na bango moi un peu na kota makambo oyo ezate parce que elle te pesa la conseil tongo midi pourquoi elle te pesa na ba conseil bandeko pe bozo ka temps ya koyoka mutu moko aza likolo ya mibeko azalaka te soki oza na leader moko abata misimano azotinda yo azointoxike yo finga fali finga wera finga kofi finga fabrigas mais non oh dans les musiciens en général. Bon, peut-être que beaucoup s'appelle de ça un peu bomika ravena so waze quoi père supporter qui a bomaki ka moto. Et bon maison mais les orchestres waze quoi ça a combien de fans? So tali bien. Et bon yo comparer maison mère nani na oya waze quoi. Waze quoi asa waze quoi ba makambuye moko. Mais biso le quoi tu ba fan na we so tout ça quand même monde entier. Faut totalement. Mais présent waze quoi pas un monde entier ba fan club belé. Pour les kawera te ya ken boni ba comparaison beaucoup bunga makama musique yango makasi pardon na kota na ba polémique na ote mais j'espère que waze quoi na wera en tout cas ba qualité. Voilà, merci. Moi ceux qui zanini lo basuka peut-être ya ba fantiki nyoso. Moi na ya suka na osenga merci na bana nyoso tu ya Bundes, maman Angel Mwanza, ma tata de Bundes, na sengi ba pesa ngai téléphone na ya munene. Mimi Duma na kati ya Bundes na sengi Aisha Santou na Maëlle Santou na kati ya Paris. En tout cas tout ça na kaka pona ko bunda pona we ransom. Na pesi ba merci mingi na petite sœur nanga Annabelle komba munene na zo mona osa na kati ya net en tout cas kitoko ya trop. Ba merci mingi ba fan club no sa we ransom. Na pesi merci na banzoyi na ozela makambo sala nzoyi bozo soi. Na pesi sous merci belé na fan club ya we ransom nyonso na kati ya Paris. Mon président Golf Kizola na kati ya Paris. Président fan club ya monde entier na pesi mbote belé na ADT ya Kipui. Na moni ke musala na ko kiso voice moko ezaka parmi ba fan ya wera o ya Swiss o ya Allemagne. Bonjour Ken ezali ngai maman Angel Mwanza en Allemagne oya benga ki l'autre fois pona osala émission na les intimes de Wera Son Aisha Love. Donc je crois beaucoup dans lelo osala émission lelo na sepeli mingi merci beaucoup Ken na zotindela yo bakombo moko ya ngai na ya je la to continuer. Comme ça Ken oyebisa mwana wana message on apesi pa na yo me koyebisela nga na mwana wana Karen. Donc amikosa na ete atika président Wera Son tranquille. Omoni ndenge azo continuer koloba kombo ya président na biso. Donc a boucler monoko na ye atika vraiment atika. Po soki ya mimoni ka danger mama na ye azovanda awa na Belgique awa
soki aza mwana moko ya bien mpona nini mamani abengisa ye na poto te atika ye na kini kuna mpo ayebika aza shege aza mwana moko ya soni aza vraiment impoli mpenza ya baimpoli donc aza mwana oyo akokolakisa ye meme pa epa bato alors atika akanga monoko na ye asuka na nkombo ya Werason parce que soki ameki soki aza mwasi ya tembe ameka kotambolaka na Kinshasa wana azotambola mpo bato bamona ye abombamaka mpo na nini epo apesa message epai ya ye héritier wana moto oyo azoloba na Allemagne héritier ayebi ye très bien donc atika bablague na ye wana oyo azosala wana atika yango tozokebisa ye atika yango Ken s'il te plaît message oyo natindi voice oyo s'il te plaît papa donc okoko olobango na part nanga lobango na part nanga ta otanga kombo nanga te mais lobango vraiment na part nanga yebisa ye penza ke ba fan ya Werason ya Allemagne ba lobby balingi koyoka lisu te monoko ne wana ebimisa kombo ya Werason parce que soki toyoki ye kaka na kombo ya Wera akomona oyo tokosala ye abima penza soki aza mwasi atemba bando tambola na kini akomona oyo tokosala ye soki ye azokanisa ke na nsima na ye baza na bakonzi oyo baleki mais Wera bakonzi oyo aza na bango baleki biso nyonso nde tozali toza na bakonzi oyo mpe biso toyebi donc apatapata te donc akanga monoko na ye place azali akanga monoko na ye donc akeba wana penza tozokebisa ye penza merci Ken soki ozwi message na nga soki okosala nga signe osala nga bien merci c'est Angèle Mwanza. Voilà, merci sœur Angèle Mwanza na Allemagne. Alors na habité message à souka ezani ni mo bambote kaka rapidement. Bon, message à souka ezaka kake na oki momoni boki message à maman Angèle Mwanza c'est que libanda surtout oza déjà ya botelema héritier oyebi ndako o lala na salon tango koma na Paris là j'espère que oki message hein ndako o lala na salon tango koma na Paris j'espère oki message à maman wana oyebi maman wana ndeni nazalaka soka telemi donc fais gaffe au pesa 15 kilos so tu bandi ko landela o okotika na 7 donc fais gaffe na pesi bambote belé na Aisha Santou na kati ya Paris maele Santou bambote belé président Golf Kizola président Nangai Bardi Laros na pesi Igedi Fumu bambote belé c'est l'info mo pe moto na bino na Paris c'est le Fumu Nangai bambote belé na pesi les fidèles de Werason mbote belé voilà na opesa les intimes les chanceliers de Werason les combattants Banzoi na pesi bino bambote belé Banzoi ya oki ndeto kana yiwana kati musale bandi nzinga wana kaka boswa to wana posa sango banzo ibota ndeka bosala wana tozela ngo bobeta ngo dada. Merci Richard Amelel International, merci Carlos Ikabasu, merci Angèle Moussoaili Makizembe, merci bandeko nyonso bolandi biso venanga Jimmy Bela au millionnaire, merci mon vieux Louison Ombata shop second hand venanga Louison Ombata, merci Angèle Moussoaili, merci mon vieux Papi Kelly Rife qui sont depuis Rive Yoyebi. Donc moi je pense Tokoso qui sera Libanga na Junior Mawete, Sœur Pauline Lumumba na Genève. Sœur Pauline Lumumba na Genève. Merci à Céline Foumou. En tout cas, Tosuki wana bandeko o nyoso tout bozana conseil ya kopesa moment on a habité sur comme trop tard. Et comme déjà trop tard. OK, merci. Alda Emazuka Quel piano Nathalie Makope
9-1 dans la maison comme jamais. Retrouvez ma sœur Fimbuna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne cata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Fimbo avec Ken Piana. Et moi, pour me retrouver, c'est Bulzer91 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube, c'est Bulzer91 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux, c'est Bulzer91 aussi.